Mbote bonjour na bila batu zuli bakuya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tchala chaîne Libération et pai auto kama kongomani et pai auto sasaka to panzaka et pai auto belaka moto ya papa le monoto ekita ezikisa misala nyonso ya baloka ye kolo Congo et pai auto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka et pai auto salaka éveil patriotique et pai oyo to analysaka ensemble et pas auto longola kama peuple congolais la bolema et pas auto chaka litoro na nzete poete to benga yango malamu et pas auto saka mosala ya Jean-Baptiste et pas auto akabongo basinzeli pona kobetaka mbela ko ba ete tango ezali mabeto telema poete to lata molato moitumba et pas auto telema ferme fidèle ko la bakuki pona kozalaka liseko ya République démocratique du Congo et pas auto mokundola ka maloba yango ko la biso la bourrer wala bala biso beche fouiller ne laisser ni place que la main repasse. Ezui partout dans le monde. Ezui et comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre na mboka le grand professeur Achille Mave na molonga na Mireille Mave. Ezui comme bongo aux États-Unis pas équipé pour la T P manananga na kunya donangai ezui et comme bongo na Canada et pas ya papa Alfred no maman Clarissa ezui et comme la bongo joli qui est dit na Canada et comme la bongo maman Vava na Canada et comme la bongo papa nangai docteur Ngola na États-Unis d'Amérique la mboka ya équipe et pour la tena manananga na kunya donanga équipe pour la comme la Big Daniel Ngenda petit frère Zola Guy Roche Tamutunga et comme la bongo mon mère de Bruno na Autriche et comme la bongo papa Michael na France na maman Célestine ezui comme la bongo Juka Ama na France maman na Jolie la Suisse maman de l'Opé maman Samuel Mabolongo toujours ezui partout dans le monde la Chabienne maman sociale maman Bikolo ezui qui la met plus 49 boucle lokondo et femme pekato ezui ba maman missionnaire na plus 32 na bokanita babe il faut que yo monto pe na bakoko lumba ezui partout dans le monde et bi pai biso o boko benga biso na plus 253 ezui comme bongo na Tchad de la Canada ezui et comme bongo na Kenya ezui et comme bongo na Zambie ndeko na biso vraiment Zambie pambola bino ezui na Kinshasa ezui na Njuli ezui partout dans le monde. Lelo na ezui mokolo mwa lelo toko lobela vidéo oyo ya Félix Antoine Tshilombo azali bongo tata mokonzi mwa ekolo ya République démocratique du Congo mai oyo alobaka na biso na 2016 na bandi toko mokondola vidéo wana po ete totalisa na ye pe totalisa na molongo pe na bato bazingi tokomi wapi toko lobela lisusu en sécurité na kati ya ville province ya Kinshasa pe tokolinga kobenda mwa ndambo ya komotalisa bino mai oyo makoleka na ville province ya Kinshasa surtout mona mboka ngobila akomona te toyeba misala ya bakanga ye kolo Congo ezalaka bongo nini to pe bayaka kaka kozwa misolo to pe basalaka pena mosala pe tokosima mwa moke opposition na etumba la bango oyo ekosala makasi kabo ya l'homme puissant mema biso na video ya 2016 ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Et alors, donc, comment se porte votre pays, la République démocratique du Congo? Bon, le Congo va très mal au niveau social, au niveau économique, malgré ce qu'on nous chante comme chiffres au niveau de la croissance. Vous allez encore dire que ce sont des chimères? Je crois que c'est des chimères. Vérifiez-le auprès des citoyens. Vous verrez que le panel de la ménagère ne s'est pas du tout rempli avec la croissance à 2 chiffres. Oui. Les emplois ne sont toujours pas créés. Mais a priori, il y a eu une évolution ces dernières années. On est passé de 60 à 40% de taux de chômage. Vous ne l'avez pas ressenti? Mais ce qui est étonnant, et d'ailleurs c'est pour moi une performance extraordinaire de ce gouvernement qui arrive à donner des chiffres comme ça sur base de rien. Parce que l'administration ici, c'est connu. Allez dans nos communes, allez dans nos villes, vous verrez qu'il n'y a pas de fichier d'état civil qui soit tenu. Sur quelle base calcule-t-on ce taux de chômage? Combien d'abord il y a de demandeurs d'emploi? Combien sont formés? Quels sont les emplois vous, par exemple, disponibles? vous n'avez aucune idée du taux de chômage dans votre pays? Non, mais c'est impossible à savoir. Nous ne savons déjà pas combien nous sommes Congolaises et Congolais. Donc c'est très difficile de dire qui sont demandeurs d'emploi et combien d'ailleurs d'emplois il y a de disponibles. Ça aussi, il faut le savoir. Donc je crois que c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a pas d'études, il n'y a rien de fait pour... C'est de la poudre aux yeux que nous jette ce gouvernement pour des besoins de propagande personnelle.
Et ça, Il a besoin de faire de la propagande, ce gouvernement? Ben oui, je crois qu'il y a une concurrence farouche entre membres de ce qu'ils appellent la majorité présidentielle. Ils aspirent tous à devenir Premier ministre, donc celui qui est là essaie de faire le plus grand tapage possible pour se faire remarquer, mais ce n'est pas vrai. Demandez aux Congolais, vous verrez que le pouvoir d'achat, ici, il se réduit, au contraire, au fur et à mesure que la croissance augmente comme on la présente, ben, le pouvoir d'achat, lui, il se réduit. Mais pourtant, même le FMI, par exemple, a reconnu que le Congo avait fait des avancées en matière d'économie, par exemple, stabiliser son économie, son taux d'inflation. Ce qui est vrai, ça, ce sont des objectifs faciles à atteindre. Facile? Assez facile quand même à atteindre. Hein. Il suffit d'avoir une certaine orthodoxie au niveau des finances, par exemple, du contrôle des flux financiers pour arriver à certains chiffres. Mais moi, je dirais, ce qui m'intéresse ici, moi, c'est la population, c'est le devenir, le ressentir de cette population. Et tous les jours, nous sommes en contact avec eux. Le mécontentement s'accroît. Moi, je viens d'effectuer, en quelques mois en tout cas, je viens de parcourir 5 provinces de ce pays et je peux vous dire que le rejet vis-à-vis de ce régime et ce gouvernement est total. Rejet total, vous dites? Je n'ai trouvé aucun endroit où il y avait du soutien à ce régime. Vous n'avez peut-être pas cherché non plus d'endroit où ce gouvernement... oui, s'il faut chercher, ça veut dire que c'est que ce gouvernement est vraiment rejeté. Alors c'est ce que je dis, parce que ce qui saute aux yeux directement, c'est le rejet. Donc, mais n'êtes-vous pas de votre rôle d'opposant, justement, en disant ça? Je comprends bien que les gens puissent penser cela, mais c'est une occasion que vous avez aujourd'hui de vous trouver dans la capitale de la République démocratique du Congo, baladez votre micro et vous aurez la réponse, en tout cas, sur ce que je dis. Vous aurez la même chose que ce que je suis en train de vous dire ici. Question suivante, s'il vous plaît. Nabandi wana bolandi penza na bokebi bolandi mona mboka Félix Antoine Tshilombo na lolengo bakotuna emituna na kopandisa mususu pe mona mboka Félix Antoine Tshilombo akomozungisa bino lolenge nini pasi ya République démocratique du Congo lolenge nini oboyoki asali litani ya mayemanso kasi tutile mwana sika wana bandeko balandi ya Océan du Congo. Merci encore une fois, ma fidèle abonnée à la biso. Vous continuez à s'abonner massivement. Vous consommez Océan du Congo. Vous avez suggestions, vos commentaires, j'aime vous pouvez partager l'émission. Vous allez du début jusqu'à la fin. Vous allez vraiment malamu. Donc, on a la Dauphine 50 CCL, NCCL. Vraiment, nous avons des commentaires. Vous avez des commentaires. L'influence. Merci encore une fois. La banane, mais on a tout bon kabouya l'homme pour ça. Vous avez bon les 10 mai. Joyeux anniversaire. Aussi la bobine na sanza ya suka na yebi ke bandi conseil bobika ke kabuya na biso to kosunga ye oso la bola maman missionnaire c'est le kabuya azumo éponge azumo télévision azumo sika ya kovanda e kozala bongo mabete tant bosala ka biloko bongo za rappel bozali koper sa force na ndeko po ete azala vraiment malamu papa Michael kabuya zo na komona bi me ko lebele to yokanite to ko ko beko na nzela so to ye ba maman Célestine prompt rétablissement là yo to nous a raté to bakasi ba maman missionnaire nous avons vraiment apambola lâche bien, que Dieu vous bénisse ces moments sociaux là à quel vraiment bande ko nangai tout le balikambo biso nyonso to ina na te pa bate makambo oyo esengeli to kundaka yango po ete bosolo bwa biso emonanaka ndeko Félix tango akoloba makambo oyo na comité tango concité azali peut-être président et deux perspectives qui talaki papa na mais na tango Félix ko ko masala ka peuple Congo Félix ayeba yi Congo parce que to bana ko kene vers mapona mais c'est que ce que l'on est sali que tango Félix azui mokonzi makambo iso o Félix abaki na vidéo o ya ko kisi atama kote ba conseiller à Félix nzinga ya Félix libota ya Félix biologique vidéo oyo nazongi selebino bomitala malamu po sika tokokende mpe vers maponami balie ya Félix pense vidéo oyo nazongi selebino po tokokende sika vers maponami baopposant vidéo oyo nazongi selebino soki bozalaka peuple congolais vidéo oyo nazongi selebino tomiyeba tomitala
tokokende wapi, tokomi wapi, tolingi nini. Pamba te lelo likambo ya maponami ya solo tokopona. Kasi okopona moto po apesi yo polo, okopona moto po ayeli yo maloba, okopona moto po ete kokabela yo misolo, to okopona moto ya lolenge nini. Pamba te soki maloba na banze motali maloba oyo mwana mboka Antoine Tshilombo Félix ali lelo na moto ya mboka alobaka na 2006 lisikolo ya yango liboso ya bapanzi sango ebikolo misusu bakotuna makambo etali ekolo na ye ayebi yango malamu. Kasi lelo na botali video oyo na maloba oyo bokomona lokwa Félix ali mopaya na Congo, bokomona lokwa Félix ayeba ye Congo te, bokomona lokwa Félix ali moto moko kaka bazwi bonga uche pa misusu bateli biso na Congo par rapport à maloba oyo na misala ya Félix, na misala ya bato basinge Félix, na misala ya libota ya Félix, na misala ya bato oyo pe bakolinga kosanga na Félix. Maloba oyo ya 2016 ezala litomba te po lelo na banzi ete boti mbonga te. Manso Félix ayebaki mpasi ya bakongomani, Manso Félix ayebaki makambo ya mabe kosalama na Congo. Kasi ntango ya mikita mokonzi atako lolenge oyo azolaki yango to sokomela biso na suka moye toloba liso ezali te. Kasi bongoki Félix asalela ata bamaloba oyo ebongoki Félix abanza biloko abandaki koloba yambo ete akoma tata mokonzi atambola tapis rouge. Kasi lelo tokomi kokende lisusu na baponami oyo bato bazali komemisa bandeko na ngai, tokovote nani, bokopona nani, bokopona nani. Pamba te lelo tata mokonzi ekolo Congo akokisi maloba na ete batebo abandaki kosala eloloko nyonso azalaki nango mama ajawa asalama likomi na bamezima na ngai bamama ya moto motyali moto bosima mitei eloloko nyonso mwana mboka azalaki nango na lolendo nyonso azalaki nango na koloba na kodefendre bato na ye ndenge bolobaka lokota eli français. Kasi lelo tozwi ata koletomba te, toleka sikoyo na maimatali insécurité na république démocratique du Congo. Partie est la biso connaître la criminalité. Na ebité na likambolité le Rwanda s'occuper de kozala mwa malamu to mekana lokoyoka ojo oyo tokotia yango mwa moke tokotia kaka po boyebi ete océan bino ekobundisama na ntango molai. Kasi totia yango kaka mwa moke po ete toyebana na likambo etali est république démocratique du Congo. Soki mpena bacongolais bakolandela makambo ya ye ekolo na bango, soki mpena bacongolais balingaki ekolo na bango, soki mpena bacongolais bakala société babika na kimia tolandana. Détruit les relations. Donc vous dites que Paul Kagame, vous confirmez qu'il est la marionnette de l'Occident et donc l'objectif c'est de donner pour Paul Kagame de prendre une partie de la RDC. Puisque l'Occident, pourquoi l'Occident va utiliser Paul Kagame si ce n'est que pour prendre une partie de la RDC et donner au Rwanda. Vous avez aussi, c'est ce que vous voulez dire, ou on se bat seulement pour se battre sans un objectif quelque part. Sans nom, sans reconnaissance, depuis des années, un génocide qui a déjà coûté des millions et des millions de morts, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais est menacé d'extinction. Je le dis en étant au Canada, en prenant en considération aussi mon expérience canadienne, que je sais que les Européens sont venus de l'Europe et qu'ils ont exterminé des populations locales au Canada et qu'ensuite, après avoir rasé la population de ce pays, ils ont fondé un nouvel État. Donc je veux que le peuple congolais réalise qu'il est menacé d'extinction et que le but de ces grandes puissances, c'est l'extermination du peuple congolais et ils veulent complètement araser le peuple congolais pour en faire un nouveau pays et y installer un nouveau peuple. Ça a déjà été fait ailleurs et c'est ça le but de le faire au Congo. Donc je dois
dire au peuple congolais qu'ils doivent réaliser la gravité de la situation. C'est très grave. C'est très grave. C'est pas seulement une affaire de... Ils veulent prendre le Kivu, balkaniser le Congo, créer un État du Kivu et du Sud Kivu, du Sud Nord Kivu. Donc les gens de Kinshasa ou le reste du Congo ne se sentent pas concernés. Non, ils veulent tout le Congo. Tout le Congo est menacé et tout le Congo doit se penser comme une unité. Et une unité qui est menacée d'extinction. La marionnette qu'ils mettent devant, c'est Kagame. Les marionnettes, l'armée qu'ils vont utiliser, qui est devenue l'armée de nos destins. Nasuki sika moke wana na banzi moyoki mongongo wana ezali ya océan te mongongo wana ezali bongo elobeli ya ba congolais te to ya bandeko na biso ba Brazzaville te kasi la banzi boyoki esukiseli ya elobeli na banzi nani kazaki na nzela ya singa nani ndako ba likambo etali ba Kongomani bandeko balanda totela likambo ya Kongo te lokola ekokwea na ndako ya baninga totala likambo ya Kongo te lokola yali likambo oyo elati baninga mosusu pamba te na komona bayike bakomona lokola likambo ya Kongo etali bango te bayike bakomi manyola mpenza likambo ya Kongo te likambo ya Kongo yali maponami te likambo ya Kongo epekisi te yo ozala malamu na mona mboka Félix Antoine Tshilombo te wana lokuta likambo ya Kongo ezali teke yo okende kobundisa Félix Antoine Tshilombo wana lokuta likambo ya Kongo ezali ete mwana Kongo amilengele akata likambo oyo malamu malamu pamba te Kongo basi basalela yango makambo ya mabe wuto kala kala wuto Kongo bamona nkita ya Kongo wuto Kongo ezala Kongo pe komi Kongo Zaire ezongi susu Kongo Zaire ezongi susu Kongo bamendele basepela na biso te basepela te lolenge nzambe tata pesa biso mabe basepela ta mokete balingi batia biso lo mwa ndelo Kongola soka bobele ndelo awa biloko biso bya biso ya kitoko mabele mwa biso ekoma ya bango yango komona moto apesi ndakisa ya Canada bisiko oyo azalaka alobi basala bongo nga mpe nakoki kopesa ndakisa ya ye États-Unis d'Amérique Port Rouge bazali wapi bakenda wapi bakongo bakatangatanga oyo leo na banzi tobengaka bango ba indien ba Port Rouge po Amerika ebotola bango mabele po bakoma États-Unis d'Amérique mabele ezali ya bango te mabele ezali ya ba Port Rouge lolenge moko bakoluka lelo biso bakongomani balongola biso banso basilisa biso tango biso tokokwea na mbeba ya kotala kaka maponami mbeba ya kotala kaka te toyokola mbeba ya kotala ndekola nga baye biso moto ali jabu yo pusani pembela ndenge siki yo ali jabu nakolobaka likambo oyo tikino nzambe akobengaka nga na se na moi nazonga epai na ye ennemi ya Kongo yali mobele congolais ndeko na ngai mobuki lokutana ndoki bali mobele moto moko po ete lokuta yali nyoka ali nyama mabenelanga lokuta yali moto na ndoki moto atambolaka na maloba mibale ali demona yali bongo ndoki tango mosusu bato bakoyeba badifference ya bondoki te tokotangisaka bino yango moko mosusu awa tolakisa bino lolenge nini diabolo ali na 7 corne mpe lolenge nini demona ali na corne na ye mpe na mission na makambo oyo asalaka ndeko na ngai bayekongomani soki bato mosusu bakobimisaka bokundoli ya lolengo
yo moko mona mboko mi fandi kaka soko bapesa moi $10 ozomo ngwelo lobi umela nde yonde yende yekuna nde metala na mtango yo simbi lo kasa moko ya $10 kende ko senza yako na franc congolais bo tango bakopesa etuluku ya mbongo siko tango zo etuluku ya mbongo wana sana oka dépense mona pio 23 000 francs congolais 24 000 francs congolais et ko selo silo sala na watu loka baloka obandi ko banza likasa moko wana ezaki ya $10 le franc congolais le quoi miso moko ya nina pena molimo na yango ndenge balanga nzeo bayembaka mboka soki ebebi ebebaka na mosolo yango esengeli tobongisa mboka mpe tosala mosolo ya makasi mpona lokumu ya mboka me po ete tokóma na esika wana esengeli tala etumba lelo bandeko na biso bali bongo na ambassade ya France bakokende kotombola mongongo mpona koboya likambo litali francophonie me manso wana bango bakosala ekozwa litomba te mpona nini kongomani ye moko atioli nano mosala ya maboko oyo bandeko ne bakosala wana baleka wana babelole wana bakolukaka ne succès me sikasika ntango tokokenda maponami maponami oyo ngai no tokosala banani bakosalisa biso maponami yango estce ekozala maponami ya solo na république démocratique du Congo oyo peuple akozwa bokonzi na ye apesa yango na moto oyo alingi to mpe ali maponami oyo kuku moninga mosusu akoya kolamba yo otyeli yango motema akotyeli biloko na sani lolenge ye alingi po ete misolo minalaki ya yo te nzungu alambeli yali ya yo te kitungu akendaki yango nzando yali ya yo te kuku oyo alambeli ezali ya yo te mpe ozali kaka koya kotya lo obi tyelanga misulu ata koali bokilo ata koali semeki ata koali ndeko akoyebisa lobi te nga na epa na nga discipline olingaka yango te fanda baya koserve obimi bolole ondeko alobeli nga mabe te mpo oyo olingi kotya lwa na kuku ya bato okosimba te ndeko likambo ya Congo yango wana toloba tobeleli tolobi bosunga Congo ezali komerite biloko oyo te Congo esengeli ebunda etumba ya solo bayi makambo ya mike mike koleka na se na biso awa eyali bamoto oyo Congo eyali kobimisa mpe kobeta bombe na mikolo ezali koya lokola likambo litali balubala bakataka kabala boko mona ngoli kamoke me kopesa fe likambo litali touta kokende awa na makambo tali conflit ekeyaka lelo bomoni ndenge eboti mbuma bamobondo bango baye bango bakotambola mpe sécurité soki kaka na est ya république démocratique te bisika basala génocide eyali na capitale mpe yali na Congo mobimba totalisaki bino na Congo central totalisi bino bipai na bipai ndenge ni milelo ezali totalisi bino bipai na bipai ndenge ni Congo mani akomonyoko na mabele na yebo kasi okokuta moto ali na pasi moto ayi kobenda ye loboko po ete ya bima na libulu ya kolinga benda moto ayi kobenda loboko po ete akotila libulu bakombali bakwe mpona nini okomona Congo mani ali kolanda soko otuni okendeki mponi ele kendeki kozwa mpo babengaki biso $10 mpona zala nzala me nzala yango de $10 ekosisa yango ya mikono na mikono balimite yango molimo na mboka sango mokonzi alobaki tolongola balimite kabuya tela biso video oyebi partala makambo ezoleka na mokili soki batuni mboka ni bato basambelaka mingi okoka mpe RDC ezala na kati me oke tozwa losambo lokola kutimi lokola bomesano yango moni tobeti lisolo oyo ya balimite mpe eloko ekoki kobuka limite eza kaka losambo me losambo yango andeni losambo avec conscience ana bandaki kokende temple mobali na ye azopesa ye biloko fois double ya oyo azopesa mbanda na ye bata ebele lokola yebaki eza ka église eza ka offrande azokende ye lokola bomesano résultat ezalaki te mais mokolo azwaki conscience les choses ont changé frère sœur priez avec conscience la prière change tout nous ne sommes pas loin de notre bénédiction et nous ne sommes pas aussi loin de la malédiction. Mais si quelqu'un prie avec sa conscience, il passe les moments, le temps avec Dieu, il verra réellement que Dieu est Dieu. Que Dieu vous bénisse.
atei biso alobi tolongola balimite. Ndeko na ngai limite yali nzambe te, limite yali bato moko bakowanga mpo na République démocratique du Congo, bato moko bakotelema bakoloba likambo motangisi ya bana mendele mona Kikwiti, bato moko batelemi balobi te bakongole to limite bango awa to boma bango to kotela bango motema mabe bojoba bonyama mozala kati na bango po ete bango balonga te mpe bakata te na likambo na bango te. Ndeko na ngai bakongomani tozali wapi? Tozangi bolingo, tozangi bolingo ya kolinga ekolo, ekolo ekotambola mabe, ekolo wa biso bakoteka ekokende lolenge oyo ekolo esili na biteka teka oyo tokosutuka ka bisiko telemi be babino longo bapo eto eso mokolo ekolo te kaka ndenge mwana mwasi wa kutikolo. Esengeli bakongomani toteleme, tokoteleme lolenge kani yo oyo ozali libanda ya mboka, soutenir biso otwali na fond, soutenir bandeko na yo na mbela nyonso bango babengaka po ete bazwa oyo ekoki na bango po ete basilisa likambo oyo. Bato bakokufa nano totangi statistique ya bamorte ndenge bobaka lokota ya français mokolo bokotanga yango bokolela na ndako tuma ntange kozala po abungisi moto. Enlèvement de bakokotila biso biloko nyonso ezali kointimider peuple Congo mpo na nsima na yango bakanga ye bango basala mosala bango. Congolais na bisika biso oyo ya koleka Congolais akomikaka faible, Congolais azali faible. Soki tokei na likambo etali social ya peuple Congo tolobi tokotela bino bazandu okoyoka mawa mpiodi ekomi ya kokata na katikati ya mwa monene bakati yango na katikati po ete Congolais akoko kosomba mpiodi ya monene ya 5 000 te po ateli soki asomi mpiodi ya monene ya 5 000 kasi bana akomi ochecholaka mo bampiodi bazwi mbisi ya mokalu bakomi ochecholaka batie mwa ndambo ya bipesholo yango mibale na mwa bamposo ya mbisi batieli moto 1000 francs po alokota be bongo aboka na matemere. Mboka nini bakomi okangela bato mwa nguba ya boye mwa bambuma soki jomi batia yango 100 francs. Mboka nini wana Congo boko etoni nkita mwa lombuma nguba yango boye jomi bakangi wana mwa sasiye pe balingi boye bapesi pepe Congolais pe 1000 francs. Mwa Emile kiboye bao balingaka mwa ntena Emile kiamelaka mwaya kosomaka so bamanzanja yali te mwa bakangele mwa bulu 500 francs. Peuple Congolais nasala pe nini soko tuni mamoseya makambo totikelaka nzambe po tozomona eloko ezali te makambo kaka nzambe ye moko ayebi suka likambo ekosala nzambe ayebi effort nini yo kosala mpo nzambe ayeba yo Congolais okosala nini mpo nzambe ayeba likambo na yo basi pe mama ntango tokobeta mbela bato bakochola bato bakolela wuti l'hôpitalo wana bokono olbite na kobeta mwambela bisika bandeko nango bazalia na mwa koyebisa bango makambo na moni na mwa koyebisa bango makambo na yoki po ete na lisanga nde tokolonga na bomoko nde tokolonga na kati ya bolingo nde tokolonga. Ngatango natalaka mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bakazala bolingo te pe ete Dieu m'a révélé ngata mbo nzamba révélé ngai na kotika koloba Félix ali tabu la République démocratique du Congo ponza baloba kitala melio na tous les 3 parties na alati suku ya mwendo alati lunette ya mwendo yebo mwendo molamo ya lite na tous les 3 parties na epeto moni yango Wuto Félix ayei na kiti ya bokonzi na ye
maloba to Félix alobi ata moko te kokisa moto ana temba pesa ngata moko ata moko te bilaka ya Félix ata moko te na koluka ba vidéo na yetu ya bilaka alaka ba soda bazute na ko bunda pola bino polo bibo sala malam Félix a bundi pola ba soda te ami bundi pola yemo kaza malam Allemagne d'Afrique to kominde be pumbulu ya Filika gratuité na habité to pesa ko kombo bilaka tu ya Félix ça c'est pas les ambala tsaki biteni ya Félix ndo so misa to melio la juste la sentence et sans reproche la jugement. Alors Félix Melio, Félix c'est son kasali loko na ebité. Pour la nini azinga mina maboko ya bato mabe. Eza na kati pelibanda. Baye na politique kolia, baye na politique bakanga ye, lokola ye moko pa ali na makasi te ya kobunda ya kokanza po eta kwesa bao bali pembeni mipandi la ye tala. Ouais, ils ont des bakongomani pelelo tokende les sous ndenge wana na bokenda nga boke na suka po ete moye pina pambe alite ya komelaka tozo sikoli kambo lite li ba oposa ba biso bloc la bango na banzi botala ki bodenge bakindaki pona makambo etali marche bwa bango na banzi ete bino baso bobona ki ete marche simulité bapesi bango le 18 bango balobi le 20 mais na kati wana bapesaki Michel Mangala nayebi te Michel Mangala azalaki témoin gênant ya bloc ya opposition mpo na ndimi teke Michel Mangala opa marchaki ye mpe Michel Mangala azalaki mpe na oyo ayo mongolo tekelaki kotika po ete ata bisa tokoluke mpe na mikolo mizali koya ye mpe Michel Mangala kotobola atambolaki te po toyebi talingaka atambola sous l'influence ndenge bolobaka lokota français ya baparti politique olengaki bimali bala po ye pas en pifo na kati na bango lokola aza na pifo te alingaki asala nini po ye bapesaki asala bayi politique bayi bakosala le 20 idps balobi le 20 bali na marche ya kafukafu boyoki likambo nayebisaki bino teke marche ole kosalamaka liso te po idps elobi le 20 bango mpe bakosala marche ya kafukafu sikoyo estce bloc de l'opposition et kondima ekele kokuta na idps na nzela affrontement kosalama bato bakondima baaccorder bloc de l'opposition na idps basala marche na nzela lokola bakoaccorde te tala nde baétouffe opposition baétouffe po vice gouverneur kobala abalaki mboka na biso oyo nazoyebisa bino ezali na makambo moko oyo soki otelango kaka na liso pela ya bomoto bobimi bolia donc le 20 baétouffe bloc opposition esala te mpo idps ekosala ntango bakotala wana mikanda na bango mpe ekozonga lisusu ya kota bima to mpe basi bakotisaki idps bakoautorize e ale bakutana na affrontement mpo marche ye opposition ezwa esika te biso toali lokola banzambe toyaka koyebisa bino toyali lokola liso ya banzambe oyo yaka kobetela bino mbela ya solo opposition soki esali violence te ekosalaka lisusu marche te tiki doto okima mpona opposition ekoexiste lisusu na république démocratique du Congo te pamba te bakotia idps e contrecarré bango na bamarche na bango e bamarche ekozala te sikoyo lokola boyebi boko soki opposition bloc de l'opposition ezali mpena na souci ke bayei mpena mpo ete peuple congolais abika na mwa ntango moke etikali bango bali na position mosusu akosala te bayebi nzete mosusu akomatela te to mpe yali kaka phénomène tshisekedisme pongi ya babebe lalisa congolais mpo congolais ali moto nyama bisika oyo bosolo yali congolais ayokaka te bisika oyo ndekoni akoya kobetela nkimo oyo akoyoka te bisika oyo ndekoni akoya konganga mpo etala mosaye akomona nde mabe nayebi te lesika wana boboka koyebisa ngai nini opposition ekosalela biso na mwa mikolo mibale oyo totikali na yango po ete tokende maponami po ete sika likambo ya maponami ekotoko boyebaki likambo ya maponami ekotoko tokende bongo na nouvelle ela mokolo balobi cg lachar mongomba akutanaki mpe na bakomene boye bongo tosilisa kaboya video tozongisa
subdivision topé député exécutif au niveau national liboso to moni ke sungi biso malamu mingi te. Voilà pourquoi OK, je crois la banzi na subsila ngai awa bolandila bokebi nyonso on a ngeli to analyser biso na bino to mitala bakongomani nini pele sengai to sala pole ekolo wa biso esimami na maboko ya baloki ekolo wa biso ezali biso te bato tokokamba yango ekolo wa biso ezali kokamba na lolengo ngai na otolingi te ekolo wa biso ezali kokamba na lolenge mabe soki topousse na likambo liteli justice bokolela pamba te maye oyo makoleka la justice ya république démocratique du Congo bokomiyokela mawa ya kosakala te pamba te justice yali bongo ya deux poids la deux mesures justice wa biso ekosimba ta eloko te justice wa biso ekokele nde mpe bato bali faible justice wa biso yali makasi epai ya peuple aza na likota te ali na soutien te kasi epai ya bango moko bakolomboka justice ekojue role te justice ekobanga bango justice ekosanza bango lokola mabele esanzaka yesu kristo nde justice ekosanza bagros poisson wana yango tolobi peuple congolais po ete mpasi oyebika libela na libela te tala nani oyo olingi opesa ye maboko nayebike na maboko ekozala mpe volonté na yo te po ete baoyo bakobima liste babango déjà bozali baoyo bakozalaka badepute baoyo bakokitana ata kotokobinga likambo ekozala bobe lisolo ya lokuko kepesa ngai pouvoir kisala ngai boye po ete tokende bongo soki bato oyo bakotelemela makambo ekosalama bokomona baparti politike wana ekokelema mponami te ekokelema mponami te pamba te maponami masolo na république démocratique du Congo ezali te baparti politike oyo so ekokelema mponami oyo bayeteli baparti politique oyo yali deya corrompi esekoti deya na maboko ya bato mpona kobimisa mwa kanyaka po mboki yali malamu te toli kokelema mponami kosala nini kotika baninga oyo base balambi kuku na bango to kokele kosenga bango maboko po ete tolia biloko esika moko na bandi moto azali moloki na moto ali ya solo bakoli kolia biloko esika moko te po soki okebi moto wana kozwa yo biloko bayebi soki basi batiaka eloko mabe yokeyi kolia se koyebi biloko nini oyo okoluka ose afingi moto te atalisi mobele peuple congolais esengeli ngai na otolamoka totelema po ete tobunda likolo ya biso bino mpe bato boyela misolo bosoutenir résistance po ete esala mosala masolo mpo lobi tosalama mponami oyo ya malamu oyo moto nyonso akolia yango bayela ye na lolenge ya malamu kasi soki totiki systeme oyo ekoba oyeba ete mboka wana kongo ekei kokoma mopaya mpe bato mosusu bakoya kovandela to kokoma na bamboka ya baninga ndenge babikolo misusu basala bango po ete bato oyo basala na bikolo misusu wana bango mpe bato baza déterminé ya kosala ngo mabe moto na bato emangondi akoyaki na sesoko koyoka koseya mpo kosabone mpo kopartage bémission mpo kotia basuggestion mpe bajeme nzambe akozanga te batondo bakobela bilo baso bolandi biso pena na bokebi merci na kabuya l'homme puissant zaki bongo na nsima ya caméra ne change pas l'équipe qui gagne merci na Gloire Ngoma Misape électrique et la montage Pape J directeur recherche stratégique fait ça mon compte para bémission na biso merci na mamour d'Angola la mokitene Florence ya Matondo Mido Yakona famille ya musique ya Ibrator Pierre na poete auti bongo komo bungisa moko ya artiste na ye lelo ekozala bongo veille na banzi bato bakozala mpona kopesa mabele yako na libota oyo ekufeli to alikolela bango elongo merci na mama sociale grâce à Ombatela Fanny Ipupa na orchestre na ye pakei bongo na Brazzaville po ete bakobeta na stade le 28 soki na bosani te équipe ya ye mobimba ya F victime lelo ezoki bongo vano mpona kokende bongo na Brazzaville na banzi bakende na mboka moko ya mwa mosika bisiko bakei kovanda na mwa maki ya intermaine Fanny Ipupa akobeta bongo na stade na Brazzaville le 28 matondo pe makomela bino pe mosala kitoko na oyo boko sala tika nzambe azana bino ngai na bino tokutana na mikolo mezali koya soki nzambe apesi mpema bye.